Chacun portera ses propres charges. Ndenge bino ba Christu. Ezaka na Galate. Bino batu oyo ba utilisaka bino no makambo ya batu. To bino batu oyo ba utilisaka baninga mususu na makambo na bino. Ba conséquences ezali. Lisolo ya lelo pesi pasi bandeko. Esa pena mulai mais ndenge boyebi ngala linga ko beta masolo ya milai te to ko synthétiser ngo to la symbiose pour comprendre. Mbote la bino bisika boso bozali ngai kombo na ngai Fiston Pelende, merci na confiance o bozo pesa na Radio Lokole masolo na chaîne na bino Radio Lokole TV pour awa to yaka na ba histoire vraie de lobaka to beti histoire vraie de pesi to expliquer bino ensemble na suka ba papa ya bwania ba mama ya bwania ba yaya ya bwania ba leki ya bwana to pesi solution pona esika ndeko oya koyaki yo okoya te. To expérience o andeko esunga pona communauté na biso bato mangala to kende liboso tika to pesa matondo pe longoni ya lokumu na mon ami personnel Didier Djenga Barabas Bokula Kaikofo lo sako merci pour la obsèque oya général tu as été au four et au moulin tout le monde yoka ki merci pe na homme d'affaires no surtout ndenge matanga nga kimia na bosani peut-être sous commandant Anderson Congolo de Djobour mon ami personnel yo yebi Longonia, matondo songa pa na yo. Mbote, Yannick Nia, sponsor officiel de Radio Lokole TV, l'unique et l'imbattable, l'homme du moment, Oumela, Yannick Nia. Tijan Luchombo, ya mama Fran, Mbote, na bosani yote. Na okene rapide na histoire de lopo, ezo pesa passe na suka, ezo pesa nga mutuko soa oyo pe susu. Lisola lelo esala mbongo na Johannesburg de quoi pesi yango za kapena Johannesburg esala na Johannesburg kuno abenga ngo Johannesburg no nord te nord koto soki south sud je comme on koto ba Rosenthal mata kuno ba Regent Park esala mboko to wana ezaki na famille moko boye ndeko moko boye azaki na famille na ye azana mwasi na ye na bana mibale. Alors, moi, si je suis troisième zemi, kaka ndenge zalaka ndeko mpe azaka moi mutu église membre église s'occuper mingi na ma chorale orchestre église moko pe église yaka na ndako na yeko sa orchestre mais ndeko ngo azana ma position pour azana compagnie na ye azana mo ba travailler mukemki amona moi quelque chose kaka ndenge zalaka na église ba liebani mama yebana mutentel na famille entel ezaki na famille mususu wana ndeko moko ya mwasi yet autant comme on a Judith les concernés Judith azalaki na Congo aki Angola ndenge mama kulutu no bango azala en Afrique du Sud. Alors les parents gémier ya kotinda ye Judith en Afrique du Sud a continuer l'étude na ye Judith azaki work permit to stade permit pardon azaki stade permit déjà parti Angola permis d'études azaki pena légal ayaki awa ofanda pa ya mama kulutu na bango bon ndenge kaka komi na église peut ba diko fréquenter église moko na mama leki na bango esika mama leki na ko kende église oyo pe famille wana oyo papa tonto azana mo eloko na mwasi na ye isefu keta ba yebani siko na église ba ndiko ba yebani pena bien ba sola kame ba camarade azaki camarade niveau ya mama de ika basi de bazala ka bango de bazaka kole na bandinga mususu ba yebani ya ndenge église. Tango saye ke bamoni ke mama wana mwasi ya ndeko na msumbal de totanga kombote po biso so totanga kombote mais on sale fort pour comprendre isolo ndenge zali ndeko mwasi o na zemi et comme moko ça la musaza yema difficile alors ba sollicita ki Judith o utaki Angola o do fana pa mama leki na bango awa ba sambla église moko mwali ko kenanda ko aidaka tantine wana pona misala e o sala que papa mwana mai to ndeko oyo mwasi na zemi ba ko na plan Judith mais aliko ka ndengo wana sikoyo ndeko oyo mwasi na zemi na labaki awa na ba compagnie na ye il se retrouve un peu très bien atindi mwasi na ye na bana mba na poto était so que soki mama na zemi so akomi kuna boti tant ba ko déclarer mwana je mu kande puis prochain ba ko déclarer pas kende azwa musala bagana France. Moi, je suis en France, na bana mbale na zemi. Mobala tikali koto.
mobali pas qui business mon sala mais mo église pas kendaka siko sali ke mwana wana Judith moya ka suwana ezate parce que papa tikali moko bon papa pas anaye pour ça na ekate c'est normal atiki na ende mo so kaka nanga za la Judith na mama lek mo kotoyo et puis c'est que mbilinga ka ba jeune fondé faire à 20 ans 21 ans ali ba bimaka ndambo yeko pa ba yokana ki penati raison ba c'est que ngam na bombi yango pour des raisons sécuritaires père familiales ba yeko so na mama lek no yango abengani Judith na ndako oh boyebi kana mboko ndo abengana batandako na Afrique du Sud atana Angola atana porte za na butu kaka na hiver pe to babengani ayebite akokende wapi eko sala ke tana bana fa ka côté moko abimi libanda atemaki na McDonald's papa osiko o mwashina ke poto na bana baina zemi atika le roi célibataire anga côté na McDonald's ya Rosentenville la quartier aux en Afrique du Sud dans Johannesburg quelque part parce que McDonald's a monié oh boye asaki mena kate Judith na bengi tonto kingani oh bon Judith nini awa expliquer ngo bengani nga boye sika okende yete ndenge nini bon na sapele no mama leki na bino atena osala ndebo problème siko mon ndenge nini ote na lukesika olala lelo kaka comme ça lobby relukama solution oh ndeko wana a Judith a futelier hôtel numéro kabino ça va na royal lobby atiki Judith wana pe apesi moi quelque chose akeina moi quelque chose après Judith wana Judith pe aluki moi connaissance mon ke a bengi moi ndambu camarade na yembo na tongo ye non ça va ngana fana ngambo ko so oya to partager na tongo pe papa wana fa kende musala aye tonton wana kwa papa te bon tonton quoi ote na soela camarade ngabno afa na so na pesika mambongo ndambu comme ça to fa na biso mbale bon ye para azaki business makamna ça bon en combien autant je apprécier apesa quelque chose ça va numéro na nga ngoyo benga nga ka d'urgence akena yepe musala je dis tu peux bakomi kofanda pena na ndeko msusu ndeko ngo zalaki pire yete me bayebanaki mutana ko comme na chambre zalaki congolais te zalaki zimbabwéen bakomi kofanda siko na zimbabwéen moko boye mais comment ils sont bengi tonton wana tonton leki atikele moi quelque chose bengi tonton atikele moi quelque chose mais obika auto dépend na mutu on passe ça na pena busy et puis c'est que moi mali les alaki a bengi tonton ça va moi lili pas abima ka ndenga zalaki wa tikele vraiment kanda kuna bango tonton akutani a pesier moi quelque chose pas somba blamba mali ça fait déjà 2 semaines ça fait 2 semaines déjà kuna tango ke na ville maman leki na bango le maman leki ba Judith ateka na ville le temps que ton magasin à ce moment bloco ba akutani na camarade maman leki na bango kange Judith mais yo maman leki na luka yo bo so na ki boye bo so nganda ko za wapi on a sika boye ah mbala moko avec maman leki na bango donc camarade maman leki avec maman leki yo wana kaka na ville ba Judith ba conseiller wana bo ça va Judith asomba ke solo moko te ba juillet ba qu'est-ce que ba nego fana ba sima bloko mike ba zo na ndako pourcentage Judith essaye moi bien te entre temps papa oyo moi sina na ba gena poto ayebi na epete ye moko Judith ya ko benga esima non maman leki ya ko zwa ngai ba expliquer kana expliquer bino oh ça va pourquoi me date ba zo ngina bango. Ce que ça fait que kaka mabasi 3 mois après Judith ba beba ni susuna maman leki na bango même chose ah to ba beba ni balo Judith comme l'habitude a bengi pe susu kaka tonton wana o mama kena potan to beba ni susu boy ah mais bino finalement ça ndenge nini oza wapi o tena zaka na McDonald's ah ça va aya juillet cette fois là akena ena ndakuna ça va vana awani za 4 mois. Comme ça, à la fin du mois, on verra ce qu'on peut faire. Mais on va l'église vers Asba. Moni awa. Et ça appelle bien. Je dis, tu as dit qu'on n'a pas ton toit au moins, tu as un poteau sur la botte d'espoir qui est. Mais pas ça, Mukanda. A sali 3 mois kuna. Donc, on l'a bien, on l'a bien. Bon, il y a un bal, ça fait un mois, 1 mois de barola, la peine bien. Bon, on a eu. Si quoi, au temple, pour nous, tu as besika morodo. Bon. Esprit payet. Tonton un peu a dit qu'on proposait, bon, j'étais boya, parce que il a sali 3 mois.
ti doki po yemoko Judith a avoué pas me pesi so que non abana osala nga nyonso mbongo ya suki do olo so moi sala pas mbali mais na moi sinaité kolia très bien nga bona monika mwele o sala talo na sala nini récompense ya tenga bon na sedaki na provokaki et puis na sedaki tango 3 mois ko kipo et bana pour ça esco soni tonto o atina moi na pote pour église ba kendaka siko so bakute na église mama leki na bango ya ba Judith ali ko tuna sikoyo tonto wana o mwasa kenda poto mais so mona Judith te Judith a mona na te banda moi incompréhensionaki na ndako abima ndako mona na te ça kosa pasa aki pa na yote oh mais o tuna Judith pa na ngai ba na ndenge nini bébé ga boy na ye mais mama leki mbuti mana osimba ah mais Judith ndenge na okende kuna eke ayebi ke moi sina mara ke pour te c'est juste kenda kuna te moi ya ba kende na ndako na epe za te prévu ata tuna yikira aboyipe siko moi pression na ndenge ki mukolo pe siko ya comprendre non ce que Judith a content ofanda awa fin de fin ba koyeba Judith yo foso nga siko pa na bino po mama le katika ke iloba ndenge okuta na kana ye par hasard so okuta na par hasard so okuta na esa no azonga na ndako il savait que eleki mo mikolo siko tonton wana au moins na yena ba mbale ba keda poto ayebisi Judith en tout cas il faut ozonga para bino ndire tante dabino esunaye ekiti apesi pe mo mbongo nde akosa quelque chose ozonga ndenge ni dimanche kaka na église pour dimanche tante ateka kate ba ken église akuta na église après église non ah yo kenda ki wapi kenda wapi boye oh tozonga ndako tangu Judith azongi ndako na tante na bango boyebika basi 2 semaines après une semaine après ba monique Judith azana retard Judith na bosani détail moko azalaki moseka donc mutali boso Diego Kau ezalaki tonto wana oyo atina mwasi na bana ye na poto na kidina ko Diego Kau aussi ya moko doki na zemba na moko dega suko bandi Judith zemi ya nani loba jemanani Judith kana mona ndire yo zalaki pa tonto wana oyo mwasi na bana ona zalaki na kuna te na ye pa camarade na ngamo papa ya mwana nani mama leka tena se akiti motema abi ça va pas mais tout ça moi sokol déjà loba kaka nani papa ya mwana po biso tout na kimi tu bakano quand même mwana biso na zemi mais ko na ngoza intel to ça yo longo moko réfléchir siko Judith pe siko yo akomi ko mbala na papa oyo mwasi na bana bakana pota akomi ko mbala na tant bakuta pa ebisi non mama leka na beso kaka mona mobile oya ngai boye bakosana ne logo moko te do na ba pasteur nyos tout pona sa kimia pona famille ka sonte po maleka azo ka pe son na niveau église siko ndeko wana réfléchir biso nga na bimira biko sa catastrophe pour moi stanga pe na poto ko yo ka so moi stanga yo ki na poto na France donc il va le kufa donc nga pe mukanda na ko zwate na sala ndenge nini lisolo siko ebandi siko muta pesi sola abi ngaji bona fande kana na utina musala na benda mashimbok na veranda na kitina sena sombi shimbok na beta na benda mashimba veranda na moni master moko aye pona yoka apesa ngona ye na mona master ngona moni akoti na luka master ngona kana na flat na biswana abimi 3 jours après moni nga bengi ngai donc muta bengi oya tina mosina bana na poto abengi siko master mususu congolais boni master na mona ala mona za sérieux non problème attenir on a ça problème ko edenga problème nini a expliquer kaka ndenge na expliquer bino wana sikoyo basana besoin ba mona kaka mutatie mwana bango zemi pombe zati na lingi yo obima lokola eza yo ngana kosala nyonso to yo ba mona kaka pi so ba moni ke za yo ndenge pe tsana sema 3 mois to accélérer ma mariage ma musu na jupe wana ayemba na moko comme ça na tinda epe akende na France so na comme na France kuna tanga na Rolanda na mo pe tsopa sepel na epe nyonso mingi ya sape mo seka dogi na kosala kala bango baida ma ba na bango bale pokuna ta mère ayebi déjà ça pour monter bango sur na poto ozali ka munene ngana ndimelo ko ndengo na savana pe réponse lobby masa ko ba pesi ko po siko ava atunya siko nga bénéfice na ngai kozala nini oyo lengi na ona zama mambongo on a payé 15 000 rennes tu habites 15 000 euros ça 20 000 rennes 20 000 rennes ba yo quand même on peut réponse lobby siko masa ba pesi ko po wana
L'homme est en boulot à côté de ma salle, je pire quand des expliquer les solo. Pire, il s'est ndeko ko ça le ko anate. Pour ça que bali moi si wana akozaso moi si ya muninga en fait ya mutu wana te mais ko ça de moi si ya pour nous ba ebio. O tenga na osala kana ba sala bon ça va. Avec ça mutu na kete o ça ke avec ça shooter. Pour ça ndima de yakuna. Ba yo kan petit. A bengi pesco moi si na yawa Judith soit des moi si na Judith a expliquer non mutako banguna pa na bino yeyo. Bo pesa to pesa combo interne. Beaucoup de gens ont expliqué si yo mutu osala comme au malogola siko mobile na yo chezemi yo ba basali plan que non yo saka na Cape Town ou ya koto delivering au kumba track et ça là que okutana na Judith et puis au développer ndengo c'est bon ba planifier bien basali plan bango très bien Judith pas zonga ndako abi ça va mama leki dimanche mbal na ngako ya abi so pa ya a pas enveloppe mama comme ça pesa une enveloppe akanga lupangu pe comme ça to et ça m'a rambo avant pour tout ça maman mariage histoire vraie salami awana Johannesburg Nord bando ba yebi non pena ba yebi pena mingi te o ba yebi pa ba yebi bo combien Weston Mwila bo ba tina ni to betil solo aw master wana siko o na mo solo atina mwasina mwana poto mwasina bana mbale na poto abengi maso apesa ke kopona akena e moi veste à Zara moi chaussure à Zara makamutulo bien azu moi 5000 balles apesi mon 5000 euros dans enveloppe pour pesa bango mais moi mke oyo so na poche quand ndeka na o comme pour abo kilote siko master wana azala mbasa ne mo ya Zimbabwe me mbali afungole pe ko pa bito ke ndia kopti mazipe taxify en fait taxi quoi ba ke petit na adresse ya bajilite wo siko kuna ba yokuta nani mobala mama leko bajilite malek bajilite ta pasteur pa yepo même c'est pasteur donc mobala bajilite pe aroya lelo pasteur pas alba kuti ba moni pe veste akati suki pe na bien ba yambi papa boni comme on a apesi combo sorry apesi combo ba fandi ba lambi pe ba lié ba beli siko ba soza non beaucoup de ndenge nini o kana expliquer ngana za Cape Town na ka koto jour na monaka classe na butu abino ba sona ina mama incompréhension là qui pour ça était bon ngape na mawana zo qui est bon to za na un hôtel boye to bana ko benga na par après ko benga ngai singana ko makina keta bon na ko boya pete na linga qui epe bon ndenge sala ki to sola rapete to sola ka e bozana beso mona ngai ngape na profiter ki na ne ko bongoma na yemba na moko enveloppe na ngape ya ngoyo comme ça pour tanga pour payer facture et puis si bien de si moi le kumbo ça va to bane ko lingate ba mobile mwana ezana ine to moni en tout cas to sepeli merci to ko payer sa facture mais ba parents na ye ba na Angola musuna Congo to ko tinda kuna ba sala facture comme ça au moins opportun to ko benga yo papa okoya mwana mai pesi ko akei asipe moi mama leki ya ngoyo passe ya ngoyo moi mike première fois mama leki asola bien na Judith ke eska mbal na ake patiki pe na porte sur un petit qui fait aussi bango siko aller ti esika oyo bakuta na mwana mai kolo makambo wana tiki bango wana bon mwana mai kolo makambo yaki na bango pe a tema quelque part na mutu kana ye bon ba taxi fait ba ye wana même opération peut passer sika ndengo makei elle est bien l'obri on va écouter bango musa tupe je dis tout à CP là simbal là en tout cas de quoi ça professionnel na beta kango bena bien si quoi assume respect assume valeur que non tsegeze mais na mobali na mwana et consort mais on dirait tantine na bango esprit simbaka te andima ki na yake wana mobali je dis ta jui mais si quoi on dirait mais tant ça li boye je dis on dirait ko cela mwana mbala batu oyo ya chauffeur makamu zeme ko sala ka ngana mwana ko ndeze tonton na o atina mwana ina na mwasi na poto mer azo ko cela je dis tout est-ce que ko sala teke toto ndimi libala par après on mwana oyo azaki mwana mutu e ko sa mbilinga akiko mona pasteur expliquer pasteur ngatu na o douter na mo de Judith a ko sa tonton batu o makamu bengana nous faire wana ne tatarape charger ma église ba orchestre tout na nombre na ngaki mobali pena mi bal soko lo bani pas ça va benga pe master wana en tout cas maman les cadeaux douter je dis oui
mobile na qui andimi makamnos tout mais à un moment donné ça c'est ça yo te par exemple ça nga vérité nga na pasteur to bon ça te pasteur zangate je dis à l'action de mobile na ça va siko comme ils sont juste dans un problème ba bengi siko ndeko na bengi kuna mbongo ka ndengo wana parce que lui facture un mois ti 7 mois ko ki facture ya te donc ba c'est la facture siko ndeko pe ko to on facture ya contrat bachinaire qui on peut ça 20 000 après chez non 20 000 siko que ce fait siko tant vous me comme ba 7 mois maman les qui dit que ça sous pression sous pas Judith que Judith zo ça ngana mon déjà mais ça mudo pression l'équipe pression que pesimo ba bip attention ma type pas Judith appliquer crise ba ken hôpital quand les ala awa ba bimisi mwana ta bimisi mwana maman les ka obligé ko benga siko soit disant mbali ya Judith oyo na Cape Town abengi non ndinga aller moi non aboti bon nani kuzome ko 7 mois ote a expliquer bon ça va promettre na la semaine prochaine parce que moi la mai on pas bengi siko ko moi si tala boye et ça ndé boye mais ba si prendre biso ça va promettre a pesi mbongo lo ba sali ko la tunel bango ba sali mo la yet mike moi na tika na ma couvez ça les 2 semaines la couvez je crois après ba ko bim siko mama le kabino ndenge mo na boti ba ko ça susu awate malgré au Sénégal facture mais tout bon ça facture zone moi sinon bon ça va nous baller pour nous charge à moi sinon moi c'est difficile ça va na roya ake pas solo na kolo moi si wana o atinda ba mbalé na moi si na poto tu comprendre tout autant à compoter mais trouver des choses claires pour comprendre pour à trouver ta ka soit vrai pour ça conseil bino papa ya boanya ba ya boanya awa na radio le ko TV to s'abonner peu massivement comme ndeko au s'abonner soko la solo tindra de comme sous pepo et sunga israel koi ndeko akoyate siko ndeko wana pe siko ya bi ça va promettre kende kaka joie Judith vanda na ye et pas na yo ndenge master oba parce que ko point ye pas na flat mais chambre on ga vide ndenge chambre ya vide oka luka muta non Judith afana na chambre wana comme ça mbonga ndaku mobala futaka Judith pas limite aye pas juillet sur pas na bango akena aye pas na ye mais famille Judith ba bili Judith ke Cape Town na mbal na ye bon comment vous comprendre ce que ça fait que banda Judith aya pas master oya ko magi lokola mobile na ye na famille na bango kolo mobile Judith kuna papa na mwasi na bana poto asa isoki un mois zo ya soute pour benga na téléphone azo ya mbate ni ba zo ya mbate siko ndeko abani ko ba responsabilité bene Judith ko mwasi na mbali mais banola ga chambre monter n'oubliez pas que Judith azaki na bébé ayi afandi ka bo jour mo siko moni mobile na ayi mala Judith na ye ça va ndeko en tout cas na ko Judith tout na ngo tour moi ce que moi na mai dans hôpital ça 2 semaines à moi na siko ba fa na mwana masa na ko soma miliki makamti ya mwana po papa mwana awana ko mwana litanga yo mwana zaka pas Judith ba beta mo tour sema mo KFC tango yeso e master mais to kala na 20 000 rent siko ata dishaba tanda mna zute ndenge nini o ça la calme na pesa ka mo ça la calme ndenge nini tango Judith yaki na valise na inyo sono passeport ana ko fana scopa master oyo akena bali ya kutama tango mobala Judith ye azu Judith a coach na mutuka na mwana ba kei ba tikna do na bilamba Judith na ba bilamba bana etika ke ba kei bana ba kenda ba ya kasusute ba kenda mama na ndako ya type wana siko master oyo o fo pa 20 000 rand ça va ndiko benga mbalo a okate le téléphone azo benga ye a okate le téléphone azo benga okate le téléphone ba kenda ça fait un mois bazo yati siko jour mo ba ko benga zui a changer numéro a benga zui mais ça n'en ça coopération opéra mo na 20 000 comme vous ndenge hein na kena baleli au mois c'est ça makambu tout boton et ça na mutu na nga ba biki ngai mais yo siko zo compliqué pour ça mbongo na nga bo ndenge o ta calme mbongo ngo combien ka ba ko ngani parce que botina incompréhension d'ailleurs ku ndenge yo kana ke ça ndenge mo te moi ça botaka avant fallait e ça na poto mais quoi bot ay comme bilinga mais na ko yakaka o ko e comme yo yakaka baswani ga fait jour mo effectivement ya ye ngobala ngwa ye moko abino masana ye bon de na bi ke na mbongo na ofem funa pesa na osela ba nyungu mo sina jiba nyungu mo boye na pesa mais yo pesa ngana nu ba valise ya Judith na mwana na ke na ko ba fanda e pa na ngabi jamais ngana pesa ote Judith ayi passeport na yeza na kati kuna
faut pester en habiter voilà balo sarana ngai de bo musinga ridicule na miso ba tundenge ya loin famille wa ngai bike ngai mais or ça ngati na presque ça presque ko bala na kangilo pa ngai mais o sala nga aventure so bo pester ngambo na 20 000 te na o pester ba document ngati ba soigner en fait zela ti inane koki a o pester bongo na yete ya mwande kwa suka bila yoki soni soki na yoka conseil ya maso esa ngana tika mangambona ngao koma niveau te mais siko na moni na comme la culpabilité on a carte na ngai doki po bande ko mamale ki ya Judith ba yebi ki ngai nemba ya Judith e ba yebi ki ngana fana na Cape Town o ngana fana na Johannesburg awa muto ba yebi ezangaite soki siko un jour na kidiba na kutana na mama na mama Leki na supermarché to na mall to sika mona koloba nini na ye wapi Judith e kozala ndenge nini do yango na landa radio le Colle TV na radio le Colle masona ye tele ba pe masa wana ani koloba te ngo pa mbongo na ngate ngala ye koloba na ngai na pesi message papa Fisto beta li solo soki mama Leki ayebi ayeba ke soupçon na ye wana ko soupçonner wana ke no ndeko wana tina mwasi na bana na poto ezape na ye ngai ba utiliser nga comme instrument mbongo ngope afuti ngai te ba valise ya Judith na ba passeport na ye ezapa nanga mais avaya ngana pesa ngo apesa ngambongo na ngai beta lisolo ndenge ba ndaka hot na Europe na Amérique partout mwasi ya ndeko wana tina bango na poto na bana mbale soka yoki ayeba ke mbala na awa abotisa fi oyo abane ko salisa bango na ndako tata ina zeimi wana sikoyo ndeko ngo autre na siko conseil apesi soto beta aba peta kali solo pona se moto pesa conseil alobi na yebi ke na sala ki mabe mais ndenge ko sauver ndeko siko na sala nini est-ce que na so ka ba valise wana pesa ba valise na bima na makambo wana to ngai moko na kende pa mama Leki ko c'est vérité to na sala nini to na réclamer siko officiellement na zo Judith pour na pesa ikuna kanga lupango kwa mwasi nanga comme ça Judith pe azonga akuba mwasi nanga ya solo ponga pena na balite tuna sala nini bo pesa ngai conseil tala makambo to luka kana mamkili bandeko communauté na biso sala makambo ko sakana te ndengi aba papa ya bwanya basalaka ba mama ya bwanya ba ya bwanya yango ndeko ina lisolo na ye awa na radio le Colle TV to pesa conseil bokolo bandeko nini Congo Central Sisabidimbu pour lui matumona ndeko sala nini papa tembo 5 étoiles aussi li comme na retard ndeko sala nini noko poté MK tolobela vie maman Vanessa soupe paradis yone mankambu ndeko sala nini asengi conseil bo pesa y conseil et puis si passe bo pesa ndeko conseil asala nini bino bandeko o balinga ko utiliser bino makamba boto bo moni conséquence nango bino ma be ba Bible et ça Galate combien chacun portera ses propres charges et ça Galate combien tala lelo ndeko na mikumba na ye fa otika si sango ba ngona oyo komi kotisa na makambu ya bato o mi kotisa na makambu tala siko conséquence okomi kotambola ya kokima kima po makomono enteba yebi kozala na Cape Town nzoko zalaka awa bo pesa de conseil merci na bino sur la division na radio le Colle masolo awa na radio le Colle TV tout s'abonner massivement de ko donc chaque fois que tali li solo to yoki yango na audio ko bomba pa yo mokote tindela bandeko partager yango po esika ndeko akwe yoko ya te et pesa leçon na bandeko mususu bandeko bola ndabso na audio to bingo pesa conseil to na lisolo ko pesa to beta po édifier ba non seulement ba na Nzambe mais comme le temps sur mangala benga biso na plus 27 67 64 320 85 okozwa biso pesa lisolo na yo to ko beta ngo po édifier bandeko ba na Nzambe pour lelo to suki awa to kutana sur lobby to prochainement pona numéro sur radio le Colle masolo sur radio le Colle TV. Bon s'abonner massivement. Merci à vous aussi s'abonner déjà pour partager chaque émission. Oh non s'abonner si pour awa kaka ba soit vrai pour la édifier ba na Nzambe. Chap chap et tchara.